Bonsoir et bienvenue sur Congo Impact News. Si c'est pour la première fois, je suis la même Africa Léa Duarte. Voilà, très chers amis, vous qui êtes en train de nous suivre à travers le monde, c'est juste pour vous parler un peu, très chers compatriotes congolais, partout où vous êtes en train de nous suivre à travers le monde. Toningi rato interpeller bino, to peut interpeller ba kinois, ba congolais. To ko robenda penza mato ya bande ko na biso. Ko bozo ko mona vidéo nazo ko la sabino ezali mokolo ya lelo le 21 mars plutôt le 21 avril plutôt 2020. Baimboka, comme on dit après la pluie, c'est les bons temps. Très souvent ici, après la pluie en RDC, c'est les mauvais temps. Baimboka bozoe toye bien en malam pandémie, il y a Covid-19, le lingue ezali ko ravager vraiment pas mal de gens à travers le monde. Wapepa itozali na France, azali na plus de 20 000 morts. Na États-Unis, n'en parlons même pas. Italie, n'en parlons même pas. En RDC, on compte déjà 25 morts et 26 guéris et 300 et quelques cas. Mais bakino bazaka ka distrait bazali koloba ete coronavirus ezalité. Première image au monde ezalité batu après la pluie à mokolo lelo batu batemi na ribon na arrêt plutôt ebele pona kozela transport. Tozali en face ya maison communale ya Kalamu batu batelemi ebele pona kozela transport. Pour dire que bato bazalaki ebele babimaki bongo confinement bazali ko bato bazali ko respecter confinement plutôt eza moins passé omoni a lisusu bato bazali ko welela mutuka pour dire qu'après la pluie il y avait pas de véhicule pour être bato bakoka kozonga. Cela fait vraiment très mal pour na koloba ete bato mingi bazali kosala kobosa na existence ya coronavirus na RDC to pe na Kinshasa. Bato mingi bazo ba ete coronavirus ezalité bato bazo vivre kaka ndenge babandai ko vivre na kala, tandis que na bamboka mosusu tozomona lolenge bato bazali confiné ba venir vraiment ezali polele, mais awa eza le contraire. To meki ko leka na Gambela to moni comment bama bazali koteka ba activité ezali nango bien bato bazali ba maison cosmétique ezali nango opérationnel. Tomoni pas mal de choses ba maison ba chinois ezali nango opérationnel kaka bon ba moi moko nde bazali ya kokanga mingi bazali koteka ba vendeur ambulant na parlons même pas ba kosala mosala na bango ndenge esengeli. On se pose la question, Congolais aningi amona combien de morts pour koka kondima solo Covid-19 ezali bel et bien en Kinshasa. C'est vrai que la majorité des Congolais croient réellement qu'il y a un Dieu qui est capable de nous épargner. Mais c'est vrai que Dieu va nous épargner, mais de nous-mêmes, Congolais, yo moko sala effort kozo ba mesure wana ba mesure ya barrière, mesure ya hygiène. Tala kutubo komona ba fio na bateli tout autour wana. Baza ata na ba cache nete. Batelemi ne bango comme si rien, les choses marchent bien, évoluent très bien. Seulement dans mon esprit de vie wana nde ba respecter au moins nombre de personnes. Et bazali deux personnes na rangement ko. Wana bomoni mutuka euti kokende bato batemi na arrêt bazali ebele bandeko na ngambo mususu baza na ngambo kuna mususu wa ngambo koto bazalaki tellement ebele tozu ba image oyo ya kobatama po ete bakoka komona biso te po mingi baningaka te bakoka kozwa image na bango yango bomoni tozu mingi na nsima to kosala penza analyse na bino congolais po andima ke coronavirus ezali il faut nini image oyo bomoni ya mibale oyo bokomona bato bazali kowelela mutuka oyo ya ezali kokende na nzela ya Izam tozali na Victoire no loin ya maison communale ya Kasavubu ya Kalamu plutôt lolenge bato bazali kowelela mutuka po bokomona bato bakowelela mutuka en plus bato bakosala ete
transport en bato bakokoma ebele boza non bango ba receveur wana to bato bakokamba bakomema mutuka image ozali ya lelo pendant que l'état ekobeta penza matke ekobeta penza ekobeta tango akoloba ete coronavirus ezali awa na ville province ya Kinshasa bato bakoka kozwa ba mesure ya barrière bakoka respecter ba mesure de barrière oyo ezali bongo oyo toyebi yango malamu il faut komibatela na cache-nez soki ozali malade mais gouvernement na biso elobaki ebakisaki lisusu ya na weekend awa te esengeli na moto nyonso akoka kolata ba cache-nez akoka kolata cache ozala moto ya malade to moto ya malade te meka kolata ba cache-nez même mesure wana ezomi mpe na bamboka mosusu ozala moto ya malade to moto ya malade te lata cache-nez mpona koevite propagation ya pandémie oyo. Malheureusement ici en RDC awa na Kinshasa bato bakozwa yango toujours à la légère to komona wana penzo komona ba jet ba telemi na bango na re komona kaka mwa bato moko nde bazokolata tozali na victoire no loin ya maison communale mpona kolakisa pena esika oyo bato bazali na bango na mouvement ndenge ezalaka kutu eza na nsima après mbula donc avant mbula ezalaki nango kutu opesi mbwa aboyi bato bakosala baactivité na bango ndenge bamesana bato bakokende koteka ballon ndenge bamesana bato bakonde kofungolaka maison na bango lolenge basengeli chinois mpe bakofungolaka maison na bango balibanais mpe bafungoli maison na bango bao baza na victoire bayimboka tokobenda mpenza matoi na bacongolais comprendre pandémie oyo na Italie baneka lokwa baje bato bakozongo na légère mais tozali batémoin kolandaka na information lolenge lelo ravagé la grande partie de la population kuna na mboka Italie pe na France lolenge bato bakufi ebele États-Unis n'en parlons pas celle na Afrique du Sud toza déjà na plus de 1000 et quelques attends moto moindo to pe ba africain ba congolais en particulier bakokanisa ete coronavirus ezali kaka masolo bakobeta kaka masolo malgré ba mesure oyo bakonzi epesi to komona ete ba kinois eza mwa pasi confinement kutu bazo respecter te balobaki ete il faut moto abima si seulement c'est nécessaire mais to komona bato nyonso to bakosala mosala na bango awa tozali bongo na victoire, na principe victoire. Vraiment, très cher ami, c'est avec beaucoup de tristesse. De trouver bate congolais, il faut te le baloba ndenge nini. Il faut basi bakara fimbo po ete moto azo apenza akwa ko respecter ba mesure ya barrière oyo ba konzi ba sengi topé il faut nini. Voilà, c'était la vôtre Mame Africa Léa Duarte. C'était juste pour c'est juste pour vous montrer ces petits reportages que nous avons pu faire pour vous montrer vraiment la réalité ici à RDC, à Kinshasa en particulier. Voilà, ce que c'est Pelina, moi un morceau, oyo c'est Pelina vidéo, oyo, ça vraiment mingi merci na Mame Africa.